Nazalaka nesengo ya koyeba ke boza tellement ebele ya kolanda solo la plus ya mukula lelo yango ebandi mbote na bino. Développement ya province ya Kasai Oriental, le gouvernement central Lazaliko s'activer vice-premier ministre, ministre ya économie nationale Lazalaki sur terrain. Badeta un élément. Accompagné na gouverneur ya province ya Kasai Oriental, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, Asalaki descente na rivière Lubilanji, plus précisément na Kazenga, à 23 km ya ville ya Mbujimai, cadre moko propice pour la construction ya port ya Sika. Tangu Azwaki Maloba, chef exécutif provincial, a expliqué que projet Oyo selon vision ya Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'avantage ya peuple congolais en général, et ya population ya Kasai en particulier. Quand on parle de développement, on parle de ce que la nature vous offre, ce qui est disponible pour le développement. Nous avions pensé qu'on ne peut pas développer notre province du Kasai oriental seulement par des voies routières. Nous avons des voies fluviales que nous pouvons aussi utiliser pour pouvoir désenclaver la province ou la ville de Mbujimai. Ici où nous sommes à Kansenga, nous sommes à 23 km. Donc nous sommes proches de la ville de Mbujimai où un problème se pose pour évacuer les marchandises du Sankourou, les marchandises du territoire de Lupatapata vers la ville de Mbujimai. C'est un plaidoyer paiement que nous avions. Heureusement, en passant, je voudrais vraiment remercier de vive voix le VPM qui a accepté, malgré que Kansenga n'était pas dans son agenda, de venir ici. Je voudrais vraiment le remercier avec toute sa délégation qui a accepté et de voir de ses propres yeux vivre ce que nous avons toujours parlé de Kansenga. Donc, c'est ce que la nature nous offre aujourd'hui pour que nous puissions non seulement désenclaver la ville, et aussi approvisionner la ville en denrées de première nécessité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme lui-même a vu de ses propres yeux, il va amener le rapport au gouvernement central et nous attendons les retombées de cette visite et les résultats qui vont enchanter toute la population du Kasai oriental. Projet Oyo Don Betide et ça dit déjà plus de 10 ans et séduire Moté Maya vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Oyo Atalisakipe Boye. Je profite de l'occasion pour remercier M. le gouverneur qui a plaidé pour que j'arrive à Kansenga, qui n'était pas dans notre programme. L'idée principale, c'est de voir comment on peut utiliser les voies d'eau, les rivières, pour désenclaver le Kasai oriental. Faire en sorte que des marchandises peuvent partir de Kinshasa par le fleuve Congo, la rivière Kasai, le Sankourou, et arriver ici à Kansenga ou encore la rivière Sankourou, la rivière Lubi, et arriver à Ndomba. Nous sommes ici à 23 km seulement de la ville de Mbujimai. Donc imaginez que du ciment venant du Congo central arrive dans ce port le jour où il sera construit et qu'on relie ce port avec la ville de Mbujimai, la conséquence immédiate, ce sera la baisse des prix, pas seulement dans Mbujimai, mais aussi dans toute la province du Kasai oriental, y compris les provinces avoisinantes. Ici où nous sommes, il y a aussi des études qui ont été faites il y a une dizaine d'années. Mais donc, ils ont besoin... Vous voyez, il y a une dizaine d'années, les études ont été faites, mais n'ont pas donné lieu à un projet concret. Donc aujourd'hui, il est d'abord question d'avoir de bonnes études actualisées et puis de coordonner entre les différents intervenants. Parce que pour que ça marche,
il faut que les voies d'eau soient curées, qu'elles soient balisées. Ça, c'est le travail de la régie des voies fluviales. Pour que le port fonctionne, il faut une route. Ça, c'est soit l'OVD, soit l'office de route. Mais aussi, en ce qui concerne Ndomba, par exemple, c'est l'agence congolaise de grands travaux qui a mené des études. Je crois que pour le moment, moi, en tant que membre du gouvernement, ce que je peux faire, c'est faire ce plaidoyer dans les instances gouvernementales pour exhumer les études existantes, les actualiser et essayer de coordonner les interventions des uns et des autres. Tala! Oyo nyonso ezali ko démontrer détermination pe vision claire ya mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton oyo akolemba te pour na travailler na souci ya amélioration ya ba conditions sociales ya peuple congolais. Boyende ezalaka. Yanke yo. Musala oyo inspection générale ya finance ezali kosala esi ndimami na ba congolais nyonso yango ba témoignaki boye na micro ya Fiston Pero. Ah oui, en dépit, y a ba menace, y a ba ordre nyonso, ba tentative de corruption, y a ba personnel na yango, pe ba campagne ya diabolisation, oyo ezali ko ciblé, inspecteur général chef de service na yango, monsieur Gilles Alinguet Tekei, monsieur l'alligator, inspection générale ya finance, etikali locomotive ya bonne gouvernance, oyo ezali ko restaurer à la fois image de la République démocratique du Congo, santé, yaba entreprise publique, paix, crédibilité internationale, ndenge lingi mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton yokelanga eloko oyo. Dans tout circuit, ceux qui bozangi contrôle, circuit à zanatina. En d'autres termes, babenga une évaluation. Baye ko évaluer, non pas seulement pour arrêter, mais aussi pour conseiller et donner des orientations. Mais tango alinget abandi ko sala musala, peuple amonaki alinget nete motiako kanga. L'inspecteur n'arrête pas directement. L'inspecteur appréhende, vérifie et contrôle. Abengi yo ko ba tala awa otelemaki biente. Oko sala boye boye. Au cas où osalité nde akoya na mesure contraignante akangi. Mais biso peuple, to bandaki comme on a lingeti, si on te dit à lingeti, c'est-à-dire l'arrestation, ça c'est du côté observation d'Angaï. Mais c'est un papa qui nous a fait quand même de fierté. Mais entre-temps, d'un côté, Bazako, Zouambongo et Zonga na caisse à l'État, de l'autre côté, Mbongo est belé, et puis ça biso ba psychose. Même attention, il y a 100 francs, mais quelqu'un qui vole l'argent des millions. Et subitement, il y a ça, c'est du côté négatif. Alinget, il reste ministère banini banini. Il faut qu'il y ait des petits alinget. Donc, impact alinget équitatif dans l'évaluation, il y a un marché, il y a un pitch. Il y a un péage et tout ça. Chef de l'État, coup de chapeau à la Moussiango. Ce qui Batouana va s'engagner contre Alinguet. Alinguet n'est pour rien. Donc Batouana va contre le chef de l'État. Avec plus de 36 ans de carrière, Gilles Alinguet Tekei, Azali, inspecteur Moko Alenda, na Oyetali, gestion yaba finance publique. Ça y a Alinguet. À ça pour que Bakanga bato nyonso surtout bazotia maboko na finance publique ya l'État. Et c'est là qui t'a ouya azi ba rapport na ye. Après c'est la justice akangi batouana va se retrouver quelque part pour que peuple sa leçon na bato mususu ba sala te pour que peuple congolais comprenne que ah musala lingete ça nini et mon aïe. J'ai frappé l'ampleur à partir de l'événement de l'inspecteur Gilles Alinguet. Auparavant ça existait mais c'était comme de la théorie. Mais la pratique, nous l'avons vécu avec l'avènement de l'inspecteur Gilles Alinguet. La récupération de 7 milliards avec les contrats chinois, ça fait quand même du bien au pays. C'est de l'argent qui volatilisait comme ça. On ne savait pas qui prenait ça. Mais avec l'avènement de l'IGF, on a pu récupérer ça. Ça fait du bien quand même au pays.
j'ai pratiqué parce que comment faire banque ça va toi parce que va y va bon à l'état comment faire banque à partir va que baza IGF inspecteur IGF va à côté wana comment faire la contrôle comment faire banque au bon à l'état donc peut-être pas quand moi parce que ça dérange place ba elia ça dérange comme il y a par exemple balingi ba la liberté moko boye ba sala o balingi na bon à l'état mais quand on a IGF passe la contrôle mususu et comment faire banque ça va comment liberté moko na makamba tali finance ça baza congolaise né grandi na Congo donc aussi en tant que mon peuple azo souffrir les aramabe mingi tant uya zo akoti likambo ko contrôler ba mbongo na biso ko kanga yango ezala na Congo ezala mbongo na biso Congo to souffrir donc tant on compte essaye asala idée moko ya malamu mingi donc côté là na bete la vraiment mabo mabe ça ce qu'on dit bino boyebi muto ana yibaki bolongo lié par rapport au son sexuel eza sensé bon moi te toi na posa to kufa kaka ba continuance il faut ba kota na makambo yo baza ba moyibi parce que les voleurs n'aiment pas les contrôles. Quand quelque chose qu'on te donne de gérer, tu ne veux pas qu'on vienne faire les contrôles là, tu es voleur. Tala Moussala IGF azali kosala lelo et ezali ko incarner vision et inspecteur suprême président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pour na qualité contre l'impunité, corruption, coulage à recette publique, enrichissement illicite, peba pratique nyonso ya mabe pour na oyetali mauvaise gouvernance. Boyende ezalaka qui du mieux. Keyo. Oui. Balekisi 15 ans na molili lotili kezalaka te tozali awa na première entrée ya cité verte na ngambu ya commune ya Selemba où il fallait kaka honorablement Antoine akende à la rescousse pour avoir des détails en élément. Ah oui, il a fallu baser la kakaye pour na ko retrouver sourire après 15 ans passés dans les noirs sans lotiliki. Population ya commune ya Selemba ou plus de 400 ménages à Wakobanda na première entrée ya cité verte na route bypass ti kokoma en face ya UCC na ngambu ya Selemba ou lelo espoir ezongi ke minda ezali kopela pelele grâce ya notable na bango le seul pelinique molobeli na bango au cadre ya parti politique ACP ya mwana mboka Gentini Ngobila élu ya Kinshasa plus précisément ya circonscription ya Selemba ou honorable Antoine Musilwei oyo babengaka affectueusement soso ya mboka matembele ya simanda kulelo baptisé les Moïse ya bana Selemba ou ndenge kaka la kaka bango na période ya campagne électorale qui a kozongisela bango lotiliki ndenge azali kosala concrétisation ya ba promesse ndenge bozali komona boye après charge ya étude élaboration ya croquis ba poto ekota sikoyo ekomi tour ya mupiku ya ba câble plus de 3000 mètres ya ba câble aérien pe 50 mètres ya 95 carrés oyo bozali komona ezali kaka échantillon ya pamba. Kasi pona rappel parti ya Selemba ou oyo bazalaka lisusu na courante depuis plus de 15 ans depuis babanda kosala misala ya nzela awa bakata bakable na bangin misusu eyibama population etikala abandonné na triste pe propre sort na bango. Kasi eli ya Kinshasa na circonscription ya Selemba ou mwana mboka Antoine le Moïse ya bana Selemba ou azwela bango solution abundela bango po azali molobeli na bango non seulement na parlement kasi partout lelo oyo ba câble aérien ezali kokota lotili kezali kopela occasion pona élu ya Selemba ou a remercier ba kondi ya SNEL plus particulièrement DG Fabrice Lusinde kasi awa toyoka communication population esali pona Antoine na bango toyebisaka ye papa tozana kurate mbula na mbula banda tokotiawa tozana prince bypass cité verte tomonaka kurante ba resho ebeba ba cuisinière ebeba biloko na biso ba congélateur ebeba esalaka te papa bana bagendaka classe kaka felo ya makala na bosanaki yango na ndako nde kwerepase bilamba ya bana papa lakaki biso soko na leki nakopesa nakoya na courant
nakoya na basinga na ya kupesa bino lere tomoni e dimanche tomoni papa ye alobi ba mama ba papa bana mige na ye kupesa bino merci na lekaki mukano na bino na yebisaka bino ekoki lelo papa ye na singa yango tomoni yango toye kupesa papa merci papa merci Mao papa Mao merci papa lelo tokolala na courant lobi tokolala na courant biso nyonso bana classe biso nyonso ba mama ba papa topesi merci papa mbula na mbula tozui courant te banda tokoti awa lelo tokolala na courant merci tosali 15 ans tozala biso na courant te papa Mao penza nzamba pambola e penza ebele après 15 ans toyesu kozwa courant ala kaka biso ke akoyela biso konso to voter ye to ko sepela ya wana pe to voter papa Mao aleki a se félicite biso donc to dit ko pesa ye kaka merci kaka nzamba pambola ya pambola penza ebele merci papa Mao nzambe apambola ye abatela ye na oyo nyonso to asali alakisi ke azali responsable po ba responsable nde bakokisaka mikano na bango tobeti 15 ans tozala na courant te molili mais l'air ya alobi likambu akokisi ake nango pe tina suka azotiela plus de 300 parcelles courant ofele tala kaka ndenge selemba uyango moko basiege ezalaka mibale wana esengeli boyebake kiti moko ekomami deja na kombo ya Maontone etikali deja libela ezali décision ya population ya Selembao. Donc toko voter deuxième mandat donc ye kaka. Toko voter ka papa Mao kaka ye kaka donc deuxième mandat tozana ye. Atiki nanu ba faire na ye mais atali nanu mabumu ya batu mususu ba passe batu mususu ndenge fachi alobi d'abord le peuple. Akokisi mokano azali responsable ya ko féliciter ya ko betela maboko nzambe apambola ye tozozela ye susu na deuxième mandat. Noko Oyoki, rendez-vous na 2028. Peuple ici est décidé, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Maontone, le peuple d'abord. Hey, Keyo! Oui! Acteur politique, arrobase Mukuna, les parzuria de la République, autorité morale, ya jeunesse azali favorable pour la révision de la constitution. Vous ne voyez pas contradiction? Là, vous trouvez ça normal? Constitution qui est sous le lobby, ceux qui m'a candidat, la constitution, on a un Kabila. Ah non, ils ont un Kabila. Motolo qu'on a yé de Zawana, yé mota signé yango. Constitution, ils ont un yé comme de Kabila mota signé yango. Constitution, ils ont un ceux qui m'a candidat de Moïse, n'est-ce pas Zaboy, ceux qui ont un policier à candidat. Sur place même, il faut que vous ayez pour la camoter, pas la monoko yo yoka. Ne Moïse, c'est la bongo. Ah, mais même pas juge. Okoye bango balabala so okoye bango kula. Okoye bango kula. Sikoyo. Tant que ça tolonga bloko nyoso na. Bolingité. Mais bloko so batele so tozo réclamer. Bakandi ba opposant. Oh, opposant outrage. Très bien. Mais outrage wana bolingi tolongola yango. OK, le quoi bon tolongola yango. Tu as de modifier la constitution, tu as changé la constitution. Et comme opposant à droit à Kolobagno, tu as opposé contre le pouvoir. Na tunia en orbi pour tout succès yo. Et que ça les mandenge nini. Arobas mko na ko proposer changement de la constitution, modification ndenge nini. Pour épeler sa moto te que bosala qui monte wenge. Et comme appelle constitution fait jusqu'à preuve du contraire. Malgré toujours critiquer yango, mais nous nous référons qu'à ça d'abord. Très bien. Pour les anan. Nous sommes allés battre tout saramibeko. Très bien. Le coup des actes, nous allons respecter seulement le modalité, le procédure comment il fait pour tout comme on a dit nous et lobby et lobby la proposition vient du président de la République. Très bien. 1 2 Parlement. Et 3, Naïdepes. Très bien. On a 3e. Conseil et lobby, 3e. Proposition, modification, ce que président de la République, Bolingui parlementaire, et Naïdepes. Naïdepes, c'est pour la pour la souveraineté, peuple. Or, on a encore des questions, pourquoi on parle de peuple. Parce que on a
parce qu'on a IDPS. Après mandat mais je parle de la constitution on est kabilati qui bazui batie ba disposition misato ya liboso proposition uta patata mokonzi ekolo ya mi balego uta na parlement ya misato uta na peuple souveraineté siko peuple zanan IDPS non INC za peuple té ndeko na INC na PPRD na bango nyonso ba yebi ke peuple IDPS toze belé ko le kabonyo sona yo yebi ke na constitution yo yebi ke na constitution donc to simba le ko la peuple za IDPS lobby s'occuper quoi que ça maintenant n'angoli qui a été ce qui change mais siko qui vous a dit que egoyaka na njela ya peuple tous en a ba député proposition peut passer par les députés. Très bien, voyons voir, amis téléspectateurs. Exact, voyons voir, Bozali Bapandi Sango, vous devez dire à la population ce qui se passe. Exact, voyons voir, n'a pas besoin de ça, Constitution lobby, liberté d'expression et d'information. Très bien. Mais le gens sur le bigal Kamo, non? C'est ça qui est suspendre chaîne INPC et suspendre et c'est liberté d'expression. Et c'est libre penser. Consomme de PC en côté. Mais pour pas sanctionner Rabino. C'est là que je dis, on doit tout revoir. Que tant que vous avez un lobby, vous allez payer à combattre là quelque part. Nous béco, il faut battre la ngana yo. Moto ba sopi bilo on attend na bilo on ba sopi. Tata nous béco le congé lobby. De l'autre on a problème il y a mpango. Bazo boto la tumapang. Liboko mu konje lobini. Ba juge o bazo rendre verdict ndenge singalité. Très bien. Liboko mu konje lobini ni pona bango. Ntamari ba ko kanga bango mi ba kanga. Azu référence wana wapi. Ozali ba congolais. Tolobi ete eloko o ekolekate. Kondo etient sekede aboya ka yango pona bongo. Alobi place ya peuple la constitution o ebotiete. Yango biso tolobi. Tout oyo la constitution oyo botia peuple azala na première position botali sabiso soki tata mo konje ekolo asasi élection te mbandone zanine. Très bien. Soki ministre ayibi mbandone zanine bako tia peke ministre soki ayibi akositira la jamais ko sur ministre constitution kolo bango bango. Très bien. Mabe nango ezawa ezaka pona ko protéger biso ba imbo député pe so sala ta demanda ko so ngali sou bakoko tia pe bango que député so so demanda pe koki comment vous avez député à vie ezana batu bazana député depuis 2006 il y a député. Très bien. Comment expliquer cela? Comment expliquer ceux qui baillent pas na biso comment ko solution ni so ka to voter bango bako ko sala ba poser misala na biso te pona ni te constitution on a un peu ça bango pe ba campagne wana na Angola député ça la campagne n'a pas batouté et ça ba parti ba vandaka parti oyo ba vandi ba sololi ba yokani oyo ko autant de députés oyo et ça pour nous permettre est-ce que c'est n'est important na Congo hein est-ce que c'est n'est important na Congo est-ce que l'assemblée provinciale est important na Congo ndeko Mobutu a construit mboka au sans assemblée provinciale ndeko Mobutu a construit mboka au sans Sénat on ne peut pas se référer ne loko za ko détruire merci tozana makokite on doit diminuer les dépenses pour l'intérêt de biso peuple. Merci. Mbongo va foutre à sénateur. On va foutre à députés provinciaux. Très bien. Bazo la biso mbongo wana. Batia ngona peuple. Ba matia l'enseignant, ba matia ba infirmier, ba matia ba soldat, ba matia ba policier. Yango ndeto sengi na constitution oyo. Toyebi ete mingi bazo kanisa ke tozo senga be po batia ba modifier tata mokonje kolo aumela. Mais laissez-moi vous dire que ezana makanisi na biso te ezape na makazi tata mokonje kolo te. Très bien. Tolingi tozongisa makambo nyonso en ordre. Tango to bandaki na mandat na biso to senga kibino to recenser bato po to yebi ke to zala infiltrer makazi. Kaka ba dongolo miso ba yaki ba lobi te ayo sala be pas oumela na pouvoir. Po yebi ke na deuxième mandat ko zoate. Yango ali asala be pas cette élection te. Bo mona kibino moko peuple bola c'est bango le contraire. Bo continuer ko pesa tata mokonje kolo confiance. Il y a de difficultés. Oh yazo kuta nango ezali ya question pe kaka lisu. Très bien. Parti na parti soti na moto na ye ezalaza moyibi ezalaza ne batindi aye akomko sala intérêt ya parti et non intérêt ya mboka. Merci. Le jour constitution ko pekisa un ministre azala redevable na parti akoma redevable na peuple nemboka na biso ko bongo. Merci. Sécurité publique, Major Rémi Kanza Malalaise a tchema boko na ba criminel ou bazali ko terroriser population na commune Yanjili. Commentaire.
File kanga bango yango yo esalami awa tozali awa na commune ya Njili esika wapi file ya le fils de la promesse le major Rémi Kanza Malalaise chef ya bureau ya opération ya département de sécurité publique ya ville province ya Kinshasa e kangi bana mibali oyo bozali komona na tongo boye bazali ba véritable kuluna ba véritable criminel oyo ba terrorisaka population ya commune ya Njili bazali reconnu bolanda neti kaka bozalaki Bon major donc bamba kuna oto kotelanga na Sumba numéro 11 samedi na moni moko zawana azawana lomina zawana donc yoko tu même dans ce qui ordinateur na ngai na 3200 dollars yi azawana kati Ozi kokepana bokangi bango biso tozo kufama biso to kufama kasi banyo matsoma ta moto ndeko lonya konzima à l'aise musala mana mokonzi tuti musala mokonzi kasi botika na yebisa bino ke nzela bazalaki kotambwisa bango population ezalaki ko reconnaître elongi ya moko na moko neti bazalaki na ba portrait na bango ezalaki somo Inde, les fils de la promesse, le major Rémi Kanza Malalaise akendaki kotika bango ti na district ya Tchangu pe kuna asalaki communication oyo. Bano baza bano so na criminel oyo bato dégager bato na des quartiers 3, 4, 11, 5, 12. Bah c'est là jusqu'à bazalaka net kitaki nzamba suni donc 3 personnes va protester ba oyo azana arme ils ba munga tutima ba de voix district Tchangu ba de démanteler réseau na ba arme wana na ba bien ba to surtout ba moto déjà quand on a bango to comme la cible na ba déjà il y a ba moto il y a ba ordinateur il y a momo ba moto ba sato ni wana asi opena do blague exacte ta pena bazali net pena musuyo pena moko yo pena pena musuyo o ba moto ba côté la qui est ba braquer ba jouer ordinateur na 3800 dollars il est peu juste ba braquer ba beti bal ba jouer arme et ba jouer moto yeah ni na moto na mo yebe ba kena na moto yebe ba kena moto 3 semaines. La moto fait 1 mois. On écrit wana, ba reconnaître bango na visage. Ba tamana ba arme. Na si bongo yemo ko sa bani ko ndimake, mundu kezali. Ya mo monto dike ko tika bango na niveau district asa musana ye. Obuso abama ko ba so fo district. Ko ba za bata Tchangu so so district ko tika na district la. Tika bango na district asa musana ye. E bongo tangu ba pesaki bango maloba, ba ya krima ba véritable kuluna. Ba bandi ko beta minoko bozana idete. Au Vandara. Vena masina mais précisément na sopa papa na mbanzangu. Au Vandara be? Na fana na masina. Précisément aux arabes. Na mbanzangu papa. Bakanyo wapi? Bakanyo Njili. Njili. Wako sana. Ndeko taka baninga. Baninga banani. La sa baninga kotala. Ba marushi basaki te balongwa dishi. Marushi longwa kinana susu. Ici ligama. Sur le bino sembo to faciliter aux tâches. Bon, on a combien d'années? Pourquoi vous avez bien sur toi ça? Vous avez yo vanda na masina na mbanzangu banda 5 heures on est na quartier 3 au Bosan. Vous avez 6h50 au Utagio. Au Utagio 6h50. Au Kotana. Ma dossier ma bien. Comment on a? Ah? Nani? Au Vandara, tellement madame. Au Vandara, quartier 1. Où t'as vu? Ah, il veut ça Bilamba. Bon, c'est tout fait là-bas. C'est tout fait là-bas. On est en débat qui m'a dit c'est pour ça que ça pour un. Bakanga pe Bilamba na pe Koya na. Malam. Bakanga na quartier, bakanga na quartier. Bakanga na quartier. Na toi. Yo comment on a?
pesa komono malamu na yebi na komono soloba yo mo vérité Diane hein ofandi wapi na quartier 11 babani Busira bakangi wapi pourquoi na tongo bose tu fais na bango boye bana wapi bangana bango tu yebani te ozo wanga na pona nini awanga na tipa siko bozo yebani te siko bakangi na sabe boye nga na uti musala na lala na musala na shanti lala na musala na shanti musala sara musala na staff mana staff papa avantier mana staff kaka oyo autaki kowanga na kiazali kuluna te ye atekaka bilamba autaki kosala ba livraison kasi bakoinse ye epai ya Major Remy Kanza Malalaise vérité ebimi na mopete nyonso na monoko na ye nanini bande saki nanini siko babiloko tozwaka na saki batelefone bambongo bato ezala batelefone bambongo bato ezwaka ezala bato wana bazalaka wapi masina koteni quartier nini quartier de soki toke tokozwa ngo nyonso obiso eza na information yoka soki osala bavanti moto eza wapi tala nga moto eza wapi bamoto eza soki osala bavanti etali yo tala tika na yebisa bino ke département ya sécurité publique awa la ville province ya Kinshasa musala ezali kosala kitoko avec un pacte paix idéologie. Bravo na le colonel Lonumbi pe félicitations na Major Remy Kanza Malalaise na équipe na ye Mubimba Buyende izalaka yo. Cela plus à Mokola Lelo Komina Souka, merci pour la confiance et fidélité. Vous allez qui tellement ébélé. Ya Kolanda Yango, vous savez qui na ba image, vous pouvez ça. Merci na les géants Benilo la papa na 4B. Alaki na Sima ya caméra régie finale et Simba Maki na directeur technique papa na Galaxy P Blessing Vienanga ya swag. Ba mataba ki taba comme abélé na préférable.